Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Net ba grâce ba produit mo ba chaki ba ngoka pona ba ya ba bo ma carrière ya artiste. Tout le monde qui est todo sangana. Todo sangana na bandoki ti. To yebate. Toujours sangana na bandoki. Chance Zambala la raté. Zambala la raté, Gel merci. T'as la bichine surtout c'est que Gel m'a dit Gel merci. Ah, tu l'ai sauvé biso. Je l'ai sauvé biso. Ngani ba na on peut na besoin grâce. Moi si ya ba lesbienne. N'habite so boyo ka kepe les. Ya ba lesbienne. Oh, il y a des monde wana. Oh. Bako seleki makambuté balobaka. Copie ya grâce ya yango wana. Isa lokwa batu msulu lokwa ba grâce na yo comprendre que bakanga ga ndoki. Kala na bomwana. Te kasa banda bakanga ndoki na kibomwana. Kanisa ko kindoki wana ntu esila. Menzo kande kindoki wana continue. Nzo kande tonga bande ko zala nanga kufa nanga kosomela nga ba bofondo na profiter ko binda nga makolo. Ndi na perda poto nanga melero na oyibiso ke ngana. Mutabenda nga makolo za grâce ndabona nga makolo grâce te mutabenda nga makolo. Na te non choqué te menalo baka vérité. Moi ça me la ba vitamine belé bongo ça. Boni. Yo basa kitoko. Yo yebi basa kitoko. Mais grâce à kitoko. Te asa kitoko te. Grâce à ça kitoko, grâce sotalier, bo sotali dessin animé mo ya Rominé. Ah matama bo moi ça me la secret tout le monde grâce kitoko. Yebi bali grâce à dimana bon ana kitasa. Omoni grâce à balinga komi la kisa. Grâce à neza ba bien que collection pété ya ba pété. Ah non, pas jusque là. Neti na lo ba makambo na binga na bana grâce à soit Amerika tembo na cigarette balaki. Mon mutakala barezi. Nam tu grâce mtatindela ngana publia yemo akoka ko publia ngote tito tana kuba bazo tina na bakena ba na obi bisa mutakala barezi mutatindela ngo grâce grâce mutazwa mutakala barezi atindela ezana kata telefone nanga omuni ba grâce ba batu moboy ba fimo ba simba bisimba simba ba fimo boya bandoki bakanga kibomo na bandaka na barumbu na kindu bakanga ndoki ngakona kanisa kindoka nesila nzoka nde kindoka nezo continue tilelo ngamuta benda nga makoleza grâce na biso ke mutu abendinga makolo ye wana so abendinga nga mokiobo tina aéroport na ke kotika epe nzone nazo komiye bate ozaki na blé flou nazaki flou ya flou mais nzambala la raté banda sa tayi bambetu ne na yo surtout mukaka sikoto comprendre que grâce à Randoki ya so na ko sorte mobi mbula grâce à bando luka visa Schengen yo bi combien de mibali balali grâce yo bi combien de leaders balala ka ebeti lelo pona poto atikala ko zongo te omoni ba grâce à matalana eloko so bomo ba olinga komiye balinga batu baye ba bomba mona za danser ma danser te parce que biso to fanda na bango to comprendre que grâce à danser te grâce à non moyiba so iskoka batu ba boma kenda ko sumba ba planta yabo yo bi combien de personnes grâce à skoka. Oh là là. Kosa ni komi mona ka ke naza danser na simba kambongo bato mona nga madame na sala ka gauche à droite grâce à ça eloko te. Obi grâce à ça mito. Grâce à ça mito grâce à ça ndoki. Ngaite ya ndoki ndependa wana nga mona na oyebisa bato o na mona na yo muta famille na yebi na kindu bakanga ka ndoki na kibomwana. Oh là là. Mais est-ce que nous dans la grâce, est-ce que la grâce ndinga ki madame ndinga grâce à madame ité. A madame ité to ko sa conscience bato grâce à madame ité. Andenge moko na bato nyonso yebi madame. Ba madame nde banana ketchup grâce à madame ngane to milara bofo ngane to tabu ti asa madame ité. Et madame quand on parle bato nde ba pesa grâce mutu makasi grâce à madame ité. Grâce à ça mito grâce à lingaka amimona. Bozo kamoni ngalo ba ko esa vete ngava na grâce na bi grâce kitoko en plus poto ya grâce ya kenda liboso États-Unis mutazwele la visa wana kutu oya kolela o beta tifisi wa double eza Tony Koko tika boy Tony Koko vela biso Tony Koko mutazwele visa wana kenda aux États-Unis azonga eza Tony Koko kutonga ka batu nyoso ba leketu mabe asa nini wando tonga surtout leketu ngana bigele kecha poyati ngana bigele kecha poya leketu zo grâce à ça bien à l'équipe on est telling ati na walo bangana bigele leketu ndinga zane sak poya ba bete de farifi leketu musana ko de fambongo na finka. Oh là là leketu za la suna mutu kate leketu ko de fai ya kusakana na yeba ni na yo kango pa grâce ya ngazana na milieu so ba leketu nga milieu na ngeza na kisincho ba makamana na yo kango ka pa grâce surtout vandi série matanga ya fleur o balia mbonga fleur ya matanga surtout grâce nzamba limbisanga na lia mbonga matanga ba pesa ba dossier déjà leki leki ka na ozo nsaka li passé okota nene na peto na lingi na misu kwa $100 o pesa ngai FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Awa ntamina na ebi tusiko shuba kolonzo ngo ikomi wendeni awa ka place magia
pae bayibinga mbongo nanda makambo mbongo sala ngo awa namona kezaka loki na yo tuno sa nini o eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Vision, une chaîne pas comme les autres, une chaîne d'actualité, une chaîne autre, c'est que les gens disent tout bas, c'est tout Mozindo, vraiment vérité, les caca vraiment, à travers invité Nabiso. Merci Nabino Sobolina, Diego les mignons, Rapina les Rabino, il y a trop, il y a toujours pour servir Bino. Jour J moins D, tu es côté Seka. Mesdames et messieurs fidèles, tu as aussi ça, on n'a pas de problème, tu as aussi ça, on a péto. Tout aussi défolé, tout le monde tout la vérité, tout haut, c'est là-bas tout, cette émission, vraiment, c'est un vraiment réel plaisir pour Yamaya. Une deuxième fois, quand il y a Congo, la télévision, c'est un plaisir, même si avant qui m'a mais si on a joué, ça vraiment en matière janvier Bafana. À ça, on a un plateau, vraiment, on va parler des choses dans cette émission. On reste toujours branché et puis tout là vraiment. Pour cette émission, ils été partagé. Ça, là, vraiment plaisir à trop. Merci à Jonathan derrière la caméra. Pourquoi pas bien sur l'Inarabiso? Merci à tout soutenir l'Inarabiso, les pros les lois. On a Monique Coca-Fils, grand petit Coca-Fils depuis Colonne. On a près 13 ans à Robon, on a Colonne, on a Coca-Fils. Pourquoi pas grand petit maire Jackie de Colonne, on a Mambo Tébélé, la famille, on a Colonne, on a Allemagne. Merci. Tonda business papa na king monté maman na biso linda depuis États-Unis bambo tebele pourquoi pas c'est un grand merci na Amélie Massoudi Rams depuis États-Unis bambo tebele na bino sur l'inganga de mignon appelé linga bino vraiment à tous ceux qui cameraman na même langage nanga à côté là vraiment janvier bafana que je dis bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour mignon, joyeux Noël ma mère. Merci vraiment pareillement. Tout bo linga biso surtout na FVT Mobimba na fali poupa numéro 1 ba mission congolais nyos. Yakatsa Congo na PC ba joyeux Noël nae la merveille surtout na maman nana bafana molonga ni ya Dicap la merveille numéro 1 ya ba mission congolais nyonso na bosa ni souté ba tuto bolinga biso ba wario na biso na bike bolinga janvier na bino makasi ataba des points et des bases à Boma relation na Boma relation bala moko vraiment na soigner ba vraiment okota ni na peto tete faut dans compte na mopena na peto faut na suko ma bula sika makambo sikati parce que na olinga sko 2024 o yasi ma ya ndina na côté ya wana il faut nyonso tout ya mabe Natikango. L'autre les 30, l'autre les 29. L'autre les 30, c'est comme dans des jours, tout ça, on les londés, na sous comme monter, man rapide comme moi péto. Na pesi ya oli mouché de code yango comme botte place à Zawana pina vina ya kati na bosente levé Jimmy Bela au bâton. Vicky Lodge babi makambo babi. Sinon bien habillé hein. Biso déjà va voir tout la présent na biso moi bazara zo mona ba Givenchy Jean Susuzara merci penza patience mukin de l'homme jam na PC ba mote place ça y pas ba kisela na kombo abi janvier sozo chacha janvier ba fana ipupa kota suko fo changa ta mukinzi donc janvier sala moi bien na bossa ni souté c'est na biso Clarisse Muyembi ya Kilenga Ntebe na bossa ni souté maman Brazil Bokomba maman social asala toujours na ba circonstance nyonso so na benga yoka sans oublier vinanga Eric Wina sacré. La Bible avec Eric oui na sacré na peso ba moto place ça na 4 Salman voilà ba tout bolinga janvier na bino bafana na bino ipupaye voilà ba basé belé to bora ba tout au long de cette émission bienvenue dans cette émission vraiment mais enfin na bino sur na biso vraiment c'est tout maman Nathalie Fikipo monter ma Paul Fikipo mais enfin na bino wana janvier tout ça ne tobito aussi ça année année 2023 pour nayo et apporter le ni côté d'abord musala nayo et cette année 2022 qui bénéfique tout ça qui animaux ko sur côté d'abord musala nayo bon côté musala nanga ne bandi za mois passé très bien banda janvier février mars avril mai juin tantôt côté juin tantôt yé qui juin on a tout côté rango bien par rapport tout que là par roga en santé peneke makambo za bien na qui sunzo leader américain place ça tanga zonga to bité to ke braza OK braza ya ndimte apporter la biso implice ko zonga na biso directement wa na biso ki makambo bandi tantôt escoper ça portion na effective place na ko comprendre que nga janvier na rasta place na ko comprendre que na koti sikoyo na orchestre ya basta place peut que nzela na nga ya vina ngi funga mai pina to na ko kota effective ti to ko malelo ni na ko ma wario bona biso bien à bien c'est la place de travailler na comme na effective différence c'est ça na stabilité
na okota na place mo benda ke leader na biso stable na mo pe na Roma stable na place mo na tambola ki stabilité za la kité na souffrir boy ko va na hotel mais lelo pendo sentir que j'avais stabilité Jarel na Chanis makamtu kitoko wana penda vinanga Eric Wena sacré a ebisenga na janvier na monde pendo comme chance sa responsabilité pendo sentir que au moni janvier au sentir penda qui est responsable. En tout cas félicitations, hein, tu fais un bon boulot. Il faut que tu es victime, nabi qui est battu tout balan nabi so ba ko contredire ngate mais il lo que tu na ki bateau bando zela op aux la délégation il y a ba journaliste ba chroniqueur o wapi il fallait pour pendant la délégation na bandima qui ba rejoindre yena triple arena mais ba monioti ba mona grâce au grâce papa na sala ka émission té mais botono mona yope na grâce to habiter c'était dit à quoi you know c'est daki to yaki ke 20 jours à livrer ki yo to zaki ndeni bité biso té normalement penza bana poto bazela kinga très bien bana poto pinda bazela pinda ba mona dio d'ensemble ngana ki sinzo leader américain pa musalo to bandela ki awa il fait ce qui la biso ngana 20 jours to bundi fort to travailler makasi to sali ba promotion ou courir ko sala ba tout ba monaki ba bende ko zelaka ke janvier na leader américain mais nzambala la raté banda sata ibambe tu na yebi ka batu mususu basambela ka batu mususu basambela ka te sana batu bazana ba semence ya mabi ezala ko batu mususu ko ba grâce na yo comprendre que ba kanga ndoki kala na bomo te grâce mutu nanga za ndeko nanga na ndenga ya parler penza na bandito yebani na bandi ko penda yobika na mutu na sema boko likolo bon ndito yo kaka ndito yo kaka na ba famille mais tata ba grâce na yebi ete mais maman ba grâce na yebi ndelo kwanga na munu no ka peka oye pasala ndeko na yo ndeko no bandeko mususu ba be bon ya kimukolo ka toyeba na kimukolo na ebiti ngala ndo considérer loka ser nanga loka ndeko mais na comprendre te banda bakanga ndoki na kibomo na kanisa ko kindoki wana tu esila nzo kande kindoki wana continue nzo kande tonga banda ko zala nanga kuva nanga ko somela nga ba fondé ndo profiter ko binda nga makolo ndi na perda poto nanga melero na oyibiso ke ngala mutabenda nga makolo za grâce ndabona nga makolo grâce te mutabenda nga makolo na te non choqué te mais na lo ba ka vérité moni nga ba buma nga pis na lo ba vérité nga finga ba tuti nga lo ba vérité nga ko sila mutu likambuti nga so lito za no bien to za bien so lito za no mabe to za mabe moni ba grâce ba tout mo ba fimo ba simba ka bisimba simba ba fimo boya bandoki bakanga kibomo na bandaka na barumbu na kindu bakanga ndoki ngako na kanisa kindoka ne sila nzoka ne kindoka ne zo continuer ti lelo nga mutabenda nga makolo za grâce aya poto nayo nazo poto wana o grâce akende zalanga wana penda poto na venzo kamda tala ngaka janvier bon o ya ka po ba poto na victime zeli tala kanga pe na kinoti ke na oye bataki nazo ko compagnie ndoki to kepechi se tine o na yebi na yo tala ba mfutima modelo na yebi so ke mutu abendinga makolo ye wana so abendinga nga mokiobu tine aéroport na ke kotika epe nzone nazo ko miye bate ozaki na blé flou nazo nazaki flou ya flou mais nzambala la kati banda sata yibambe tune na yo sutu mukaka sikoto comprendre que grâce à Kandoki ya so na ko sorte mais to so ba mono ingrat mono imbali na ye na yebisaka batu ko mona nga abuma relation très bien mais nazalaka bien na mutu azala nga bien so ke na nga mabe na okeno mabe to bundela siko orchestre ya musala o elezaka Jarel elezaka Chanis comme na nga nazo bunda venir na kotala kutu te o to solora no bien te o eza société biso za so babo ya fali ngai venzo ka to ka babo ya fali to sala na victime so na moni mutu tengami yeba nga pe na otenga melao so muto bungi yeba ke na kobunga melao o nyonso to banda ko tonga batu banda ko sona na ko bimisa na internet nga na kabungo et donc il est là en gâte, il y a que ce que obungi. Et à quel moment vous découvrez que grâce à Ndoki nous comprendre que Kalami était minimum tout le monde parle au poster il y a qui problème bando circuler na poto yena GL bon ngazaki église au milieu du village na gangela ki GL na gangela ki pe grâce on a bien orchestre on a bien orchestre on a bien na biso to tikala ki pour biso pe on a posa un jour face à la biso plaisir au basali pe bango il y a que lelo fali a pesi devoir à domicile na orchestre nyonso bon orchestre nyonso des ana bato ba lobela bango komi ba président ba komi na ba singana kingo il faut mobeta ba on peut bato très bien biso beto ofanda to que fali ba contrer zedele lobi olukuna lokani su grâce anda benda nga makolo lobo kuna ba komi ma janvier lobo kuna ba komi ma Shadrach lobo kuna ba komi ma Lisa ozomona mais lelo siko tala grâce ndenga nga bebisi la somakam nzambala la kati banda sata iban betu vérité bi mais to solo moké
ndoki ato kati mukila ata abani ata kati mukila ato alongole maseke a finir kana kindoki yango o to moni lelo pa grâce temo yango. Mais est-ce que nous dans la grâce, est-ce que la grâce ndenge ki madame ndenge grâce à madame ité a madame ité to ko sa conscience ba grâce à madame ité andenge moko na batu nyonso yebi madame ba madame nde banana ketchup grâce à madame ngane to milaka bofo ngane to tabu ti asa madame ité et madame quand on parle bateau de ba pesa grâce mutu makasi grâce à madame ité grâce à mito grâce à lingaka amimuna bozoka moni ngalo ba ko esa vete nga vanda na grâce na yebi grâce kitoko nga omoni nga ba fia na to na vanda na ba una yebi bango na vanda na itidio na yebi o yebi po na vanda na ba esa na batu musu ba yo lobela grâce ma bible yebi grâce te ba ya ka ko sile azo ya ko sile makam ngasi ko net grâce na ko sile makambu te net tana ba ka grâce ba kanga ndoki na kibomwana na kindu na barumbu eza makambu to yebi eza makambu to yebi grâce à souffrir makasi ya si le lobo mon a grâce on a souffrir ma casse ngana biki grâce mais les pambolina e bat ba ngondi ngote bolingete bolika ba shit na e ba pomme e la ga e bino ba ndeko na e obolia ga le bomela na e est-ce grâce à l'équipe Aïcha Koko est-ce grâce à l'équipe na ni Bibi Kapé aza mutu azoluka zo débrier vie na ye aza mwasi a débrier vie na ye dans les bons nde baninga nyonso nde tomona bagel bazoluka vie nde tomona malika bazoluka nde tozomona batutu baluka ye pa luka vie na ye grâce na abongi te grâce na abongi te aluka moya kobonga so alingaka soki grâce abongaka soki aza na société mo oyo asalaka boye mais anga luka visa Schengen to baotolukela en plus poto ya grâce akenda liboso États-Unis mutu azolela ye visa wana kutu oyo akolela oyo abeta tifisi wa double eza Tony Koko tika boye Tony Koko ti vela biso Tony Koko mutu azolela ye visa wana akendaka États-Unis azonga eza Tony Koko yimta côté yimta brancher na kopo wana ça voyageaka on veut donner ko pa kindaka ce qui grâce à bunga ce qui aza aux femmes d'affaires au ce qui aza nani il fallait luka visa o azwa 4 ans so 5 ans zo wana na ndenge na ye ake kokotsa ba document ya société na ye ya musala na ye ba pesa ye visa na ndenge bien pour mon ka bunga te o ba grâce lelo po M so azwa visa wana ya Schengen mobi mbula grâce ba ndo luka visa Schengen yobi combien de mibali balali grâce yobi combien de leaders balala ka petit lelo pona poto atikala ko zongo te mais na est victime na so biso 5 ba simba ta muto asuki atali nzaka mtuzo mona na internet c'est le ba les contraire atali nzaka ata muto libeli mais bazui visa mo ba benga ngo gratuité mais yo ba simba ya atali nzaka ka simba tali nzaka tina ye azoba na batuke abimana fali popa omoni ba grâce à matalana eloko so bomo ba olinga komi baninga batu ba ye ba bomba mona za danser ma danser te parce que biso to vanda na bango to comprendre que grâce à danser te grâce à non moyi ba zo iskoka batu ba bomba kenda ko sumba ba plante yabo yobi combien de personnes grâce à skoka. Oh là là. Comme ça ni komi mona ka ke naza danser na simba kambongo bato mona nga madame na sala ka gauche à droite grâce à ça eloko te. Obi grâce à ça mito. Grâce à ça mito grâce à ça ndoki. Ngaite ya ndoki ndependa wana nga mona na yebisa bato o na mona na yo muta famille na yebi na kindu bakanga ka ndoki na kibomwana. Oh là là. Oh là. Ndoki na kibomwana wana penda bakanga grâce. Yango imona na miso bato. Vena ngajimi bela au patron. Jimmy là où patron commandant Poupou ya merveille Baramoto Eric Wena sacré nazo biso grâce à mito. Mais à quel moment comment ko kosia leader le quoi fali pour makamu ke matala na bayi ke fa nande mabete grâce à moi sur le basi nyonso mais nande mabete ko tala grâce ya bon na moi sitoko non moi ça c'est 4 bon on a matama grâce à te le quoi rominer otala ka dessin animé moi ya rominer moi ça mais la vitamine belé bon ça boni yo basa kitoko yo yebi basa kitoko mais grâce à kitoko te asa kitoko te grâce à ça kitoko grâce sotali ebo sotali dessin animé mo ya rominer matama bon moi ça mais la secret tout le monde grâce kitoko yebi bali grâce à dimana bon ana kitasa omoni grâce à balinga komi la kisa grâce à neza ba bien que collection pété ya ba pété non pas jusque là na lo ba makambo na binga na bana grâce à so America tembo na cigarette balaki en plus balala ke na ba condition nini pour y déjà quit na e ba marquer place nyonso na ba voiture na ba toilette na biso mwende parce que madame Rose anet grâce à ça na mi bana on peut na besoin grâce moi si ya ba lesbienne na ebite so boyo ka ke pe ya ba lesbienne
Oh, il y a bébé dans le monde. Oh. Bako c'est la qui m'a copie ya grâce ya yango wana. Moi dans ça ba copie beli. Moi dans ça ndoki. Ana ba copie beli. Tu as luka na vie na yo. Aluka vie na ndenge sikoya mabe baninga ba luka vie ya bien. Sozote ka baninga ba luka vie na bango na ndinga kisiri nzamba pambola bon. Bango ba ko luka siko vie na ndinga mabe po la kisaka baninga ke na zuwa menzabe pe. Ata localité o zwaka ya rolia na ya kola na yeli penza mabi po ngabe bisela biso cop. Oh là là. Ngabe bisela biso cop. Ngabe bisela biso cop grâce à songi na biso ya songi monene. Alinga des personnes ba kamana. Donc ko sorti bat bota. On a déjà bateau yebi. Au moninga son appelle la téléphone nanga barezi a frère nanga. Mais mon mutakala barezi ngam tu grâce mtatindi la ngana publier yemo akoka ko publier ngote tu totana ku ba bazo tina na ba kena ba na bi sa mutakala barezi mutatindi la ngo grâce ya aisa ke asomba grâce mutazwa mutakala barezi atindi les ans kata téléphone nanga. Oh là là na yo kaka participer mona kutana barezi ngai na ki doki na voiture na benchi to kende par exemple na janvier ba bisingo za mutakala ngo publier na tana bité barezi na ngo temena sala nango mutatindi la ngeza grâce team mutatindi la ngam habito publié le cas bandé ko yo kana tena barezi habito publié grâce à mais belé po beba na bango pona kozana grâce tenga la beba na bango te ngato ando sona bango mais alinga ka tenga mangamba grâce au sala bino sima nango bon yango wana siko yaso kanga manga to ponga na bundila ka ebi ke janvier soda te tipanga la banga ka mutu te so problème e ba ke ngana ko ya ko kotela ye kutonga ka batu nyoso ba leke tu mabe ko asa nini wando tonga surtout leke tu ngana bi ke leke tu ko yati oh ngana bi ke leke tu ko ya leke tu so grâce à ça bien na leke on est telinga te na lo banga na bi ke leke tu ndinga zane sak boya ba bete de farifi leke tu musana ko de fambongo na finka. Oh là là leke tu sala suna mutu kate leke tu ko de fa epai ya ko sakana na yebani mo so meni na yo kango pa grâce ya ngazana na milieu so ba leke tu nga milieu ngeza na kisincho ba makamana na yo kango ka pa grâce soto vandi siri matanga ya fleur o balia mbonga fleur ya matanga surtout grâce nzamba limbisanga na lia mbonga matanga ba pesa ba dossier déjà leki leki ka na ozo nsaka le passé okota nena peto na lingi na misu ko $100 ko pesa ngai nzambe nanga so bu kabelinga ba ya wi musheko de mbuga no kizono ko tikela mama ba fleur o j'avais selon zano clair et c'est selon 40 jours pe de leki to les cartes sala pe kuna to kuna bende kuna biso fleur na kimia c'était quoi les problèmes parce que ni to yo kipe na ba groupe ba ke mbongo bi maga belé groupe na bino ngana sana groupe tenga bakanganga munoko kaka grâce am taper $100 yep taper $100 pona lobate bo bando sama kamna yo tuna kiteke za yimo nini na ke mbongo matanga poto to kenda pa beka mapesa mbongo moto kabolaka na ba benji biso nyoso to kabola mbongo beka oh na benji pe kabola mbongo beka kabola mbongo beka mingai grâce ya na to kabola mbongo beka o achaka cotisation to kabola ngapi na liaka. Ah là 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 là. Après tant mbongo susu ya nani yo ya Claude ya nani yo ya nani ya Claudia Bakissa. Claudia Bakissa. Te na yo ya Sarah Lula. Donc Sarah Lula pesi le ketanga ke pesa kuna ngati le ketu. Yo zo ke ko pesa mbongo kuna oyo kuna ya beka mitolie bongo oyo ke pesa. Biso suto sa nini to kabola pe oyo. On a tete ya solo. Yo na bité na lingi na buzo bate na zo kota 2024 na lingi nzoto na ngeza la peto na kota. So $100 ba pesa ka yo mbongo etikalaka après makamudion sur intérêt. Moni grâce alingi komi baye ke yaza madame te. Komoni grâce cha sa ba 500 na chango na mbongo uta na kacha push na ite. Ah te yo na zo le bagara po. Nzamba omona ngai. Grâce te nzamba omona ngai. Eza ba mbongo o ba bande ko tambola so ba ki pasa kingandi ba ba pesi ba kaboti. Ba pesi ba kaboli ya kanisa ya komoni achaka. Mbongo ina kati ya poche grâce à ko bisa $500 a pesa. Ya romelisa batu no bo yazo melisa te ko kaba bo kabela batu na pasi. Ngaso ando kabela ngai tanka ibi ke chanta za teti so problème ye chava sa nini a côté langa obundelanga pona ya ponga na nganzamaka ponga na ya kama bebe na abu ma relation parce que na yo tala sikoyo mwana nga bebe bisela biso ko ya biso tozana est victime na biso donc orchestre o isali le janvier ba fana ipuba na koma le na komyo ata yo moko ya il faut to lobaka ba vérité to lobaka nyonso na ko loba nyonso na robomba kutelo monter na ko loba pizza déjà bibisa sur des révélations bon matanga grâce à zongo acha na cotisation on matanga wana na ko sote mbongo ebime belé ya bate belé msu banga ba poto ba lia pe mbongo wana ti bando couvrir ba na ko sote ti bando couvrir ba grâce ba journaliste ko bando couvrir ba grâce pour bando ekulia mbonga matanga fleur ebime belé
au moni ba leketu to moni ke leo na matanga floor ba pesa opportunité pour anini au moni leketu mtabanda ko sala groupe oui leketu mtabanda ko sala groupe to mona ke grâce à Bengi Benji habité matango za biso leketu za misu makasi grâce à Bengi Benji habité les avec Benji faut ça ni au créer groupe allez ndé ba créer ka groupe wana c'est grâce à Tobisa que idée wana pour ba casser leketu très bien ndo moni pende ke ba sala ka groupe wana baboyi o leketu asalaki mais tant que leketu ba kotsa ke na groupe wana batira imaka ya muke muke bambuya leketu ka ba kotsa na bepani ba retirer na groupe alandati de ba retirer bonete so yema mi retirer ka yema mi retirer mi retirer ka pa buzobe comme makasi ba leketu déjà ba global ke ngana ebite soki pe leketu alia obi alia te na matanga ba business alia ka mbonga mama ba business o ngana yo ka gasa ndeko lo bon yande bando linga ba esani ba écarter leketu ba lia ka ba mbonga ona batanya mabedi dena yoka pa grâce à beta très bien tongaka baninga ngana lingi na ngati na ngina kota na ngati 2024 oyo dasuko mwa peto c'est tout le bâti regrette aujourd'hui cause à complot na grâce nani cause regretter aujourd'hui na regretter makasi na za complot na grâce na bande ko côté là na ndozo loka ser nanga lokwa ndeko na nzuka ndi nazofa na ndoki nazoyeba te olia na ndoki ozoyeba te na ebiso ozolia na ndoko ozoyeba te yaya na lingi na ngati tokota 2024 na lingi pendake na kotango na za peto yango mondo pena bete na oloba voilà le oloba tout commenter dans nos voice wana oyo bacheli biso déjà en passant to yokiango par rapport des grâce à oloba ke ata fali pour pas désactiver ba visa yi ba ko désactiver a été apparemment on dit grâce à ce voit que azana parapluie na habité parce que des fois oloba ke avec aza avec ni abana cousin fali popol na tatani na mama nini papa la zaka moi musala ndelo ka biso sudo bana musala oh bona lo biso sala ka pa fali za mona musala coloquer ces années et ça falit coloquer ces années ça falit biso nyonso to travailler et pas ya fali et ça orchestre pas sur la mille lelo que bon papa le sala te chou OK et ça orchestre ça fali et ça orchestre ça fali et ça orchestre ça fali biso tout ça la rakuna mais ce qu'on va faire ba décision bazali pe na orchestre na loka ba soule kauka loka ba ndi badiata loka ozomona ba bureau ba fali o senti ba loka ba fiston coloqué bato bazwa ba décision o fali a placer penza bazali pourquoi la décision té décision ta kiki mes cousins mais famille fali na tatani na mama nini ye baleka fali oui bah il a fallu bah yatina auto yebi ye comme il y a vos cousins là comment on est mon passo fali poupa ya bah qui ndeko to koma ka to la to la mugi ndeko loka fali comme lelo aigle loka fali lelo comme super loka comme numéro 1 munyo soko mara ndeko loka bosanga bokanga mane comme ngoko ma ke camarade na ngoko ma ke ndeko na été mutu na musala na ye neti biso to na so babo ya fali biso salaka et pas fali je me dis que bozo stressé artiste fali pour pas to stressé ya zane penda déterminé babankambo ko teta la kaité ta le ja ba 3 fois na to za de na Côte d'Ivoire to beti 2 fois concert à minene to zo continuer ka kobeta au monde biso so to le bela plus bon pisto le bela ba bien fali au moins to komi na mo bezana batu moko moi ka pas to zo régler na numbala sima po ba ya lisusu te net ba grâce ba produit mo bachaki bango kapona baya babo ma carrière ya artiste to mo ke to do sangana na bandokiti to yebate to zo sangana na bandoki chance nzambala la kate Gel merci ta la bichine surtout ka Gel ma Gel merci ah tika Gel a sauvé biso ta biloko yo to kundola place yo comprendre que Gel a bataki moi malamu soda apela soda ya fali alinga fali na motema moko mais batu ba yina ki Gel pourquoi Gel o leka koloba ko Gel la yeba ke loko oyo osala oyo c'est grâce à ça mauvaise que Gel yango tozomona doki ayo boto la place à nana to surtout to bongo raciste ndé marque ya boto la place na ba français na bomona wana lo ba osala live wana falinda bengaka ye falinde asipiye omoni batu tout ba voyager wana na okosa yote omoni batu tout ba voyager yo yebi pena boîte ngana kana boîte omoni batu tout ba journaliste ne ba voyager wana emsuba okoza la ka 2 personnes ba solana fali ou ba komela fali fallait encore répondre yo tana ba stati Isaki Sinjora
ils appellent nani masala biso no Mumbaya. Très bien. Msuka ba omi balé. Mais biso nyonso message qui Dakar pana mana boduka. So pas mana boduka te di badiata. So pe di badiata te soule kauka. Personnalité grâce. Asa elo côté personnalité ni bino bocha grâce nani. Fallait ta bengia ça. Grâce fallait benga grâce. Mais tout il faut na yo il faut ça. Voilà voir grâce. On dit comment faire voir vous fallait benga yo. Est-ce que fallait ça numéro ya grâce? Grâce aux mito a. Aux mito ya grâce. Fallait benga yo. Biso nyonso tout tolelaka pa nana boduka, tolelaka pe di badiata, tolelaka pa soule kauka. Fallait ça numéro ya grâce. Bono kita. Nous sommes les mito. Aza mito za lokuta. Amoyibi, aza ndoki. Oh là là. Mona kosuka mabe. Mona okasa kosuka mabe déjà yango. Ali désactiver compte naé. Comment on a déjà? Tala ndoki. Yango yosi. Yango yo mo désactiver compte pour mona que makambo bande ko sala. Oyaki po bomo ki na mission au comprendre te siko tala. Il y a une mission qui m'a fallu pour avoir mobiliste fallu que na ngoso ki wapi ndeto zo kaka batinda ba pa koko dia nzombo ndeto kaka ba sa ba influencer za koko dia nzombo batinda ba pour no détruire artiste na biso par rapport à succès ya makambo bele to yoka yango emonani très bien yango bende emonani penza ya Jimmy Bela au pardon to lo baka sa vérité ya oli musheni code amboka millionnaire en kilo. Mais les décisions, il y a Edi Badia, Tabati, soit fiche. Kata grâce, kata grâce. To katier déjà. To katier na ceinture, to katier ndoki. Tant on sous ndekuye ndoki. To katier. Il Élysée Zafila to kati grâce. Qui sinzura leader américain to kati grâce. C'est un abso Clarisse Mouyembi ya Gilenga tebe to kati ndoki. Tanda monani. Tande monani na miso. To lingio liso ate. To lingio liso te. Mais les deux mono sous lelo na grâce te. Ngaba ndoki. Mutabenga makolo. Mutabote la poto nanga. Ta degré. Ya. Boko sa biso. Tika boko se la ba walisa makamona sambela pa walisa. Botika bino bandoki. Botika walisa vanda. Nzamba walisa gracia. Yo za danser te. Grâce l'équipe na kitete. Très bien. Grâce à ngana za impoli de naissance. Mais si on a changé mode de vie nota ba jarret na ba chandis bokola. Loko yo lingo bomela biso cop to bomela na ba cop. Au mona mibala na otela ba mitubo ba ko otelo su mutute. Oh là là. Pour to koloba na ba vérité. Oui que grâce à ça na moyiba iba Josepha chacolinette na bovan. Na so nsono makambo akala. Pour ngana yebi grâce à bien. Basola la na mo leki ya Josepha Chaco na ba voiture na bovan. Wa c'est toi dans les Kardashian. Au moins, ils sont là, tous les Kardashian ba yebi. Même à Josepha Chaco a yebi ka yebi na lunette. Josepha beta grâce à Epan. Maman n'a pas de son a aussi grâce à yebi. Frappe à mort. Josepha qui tetia. Abanda ko beta ba on a ba fifi sur ba on nyoso. Très bien. Soit simbi ko beta ba. Madame wananga pena na omona ngoko. Oyebi penza makaka. Na yebi ba fina bango na fana na bango na dela bango na dela bango. Na muto ko yeyo bisanga lisolo na bango moko na kati na bango azate pona yebi ba carrière na bango nyonso. Ba finyoso mona basala ba succès na YouTube sauf kaka moi te bango nyonso. Ya ba équipe nationale na yebi. Ya les Kardashian na yebi. Et là comme équipe maintenant ba o ngamo pe susu na facilité bango. Na yebi. Grâce. Ta fille a tembo na cigarette. Mais ils ont des désirs, des délires. Bien sûr, mais moi, si il faut la peine, délire, mauvais, normal. Si vous avez besoin de ça, mais la ranaï, madame, qui a roulé dans la voiture, qui a roulé dans la toilette. Attends, yo mi benga madame. Vous avez un $1 vous avez rawana. Au monde a ngoto no kali solo. Na yo kali solo ngam nando fa na bango. Ya na évité grâce à d'autres musanga na cercle na évité ceux qui nini voiture mais les j'avais quota na évité ceux qui cercle au nom de Jésus grâce ngate pas million tango li souté bon foutme ou tapeka wana na so kota na kata voiture nzo ande bazo yibanga makona zo ba ceux qui cercle ceux qui est salle de mort grâce à no matali souté mais des zongi de non so esili no zonga li souté
grâce à wa teti te na l'action pena ngana mama na teti mama na soldat pour ane loko lobate mi vandela ka kuna ni mi vandela na poto mais choqué mi vandela na visa no bozuya ba gratuité ozuya olukango awa otikalo zongo te ba mise ba lali yoki ba mise ya ba orchestre gauche à droite ba lali ba tikalo peso ba ba ngazo a place na no dibaki na victime ngazo a place na fali akenda place partout na fala za na ye mais ça ba rêve na rêve ba capacité nini ah mayele ya fimo wala yumto yibi mayele mayele na kindumba mayele na choqué Sarah One Love Amaïli na Kindumba. Amaïli na Kindumba. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. C'est un Ida Wenaït. Karine j'ai des chairs de poule moi. T'es chairs de poule et fait bimao. Non la vérité, quand on c'est la montée quand moi on est sur le la grâce place à Vandami Vandamo mec j'avais le balanga ba vérité. J'avais bien à olo ba vérité nga ko c'est la batu makambuté. Nga ba makambuté surtout on a ya olo ba na internet. Ils ma comme toi ndo ça na bango. Très bien. Parce que sona comme na kanda nanga. On doit être conseil était que moi si bala lo na mitukate, était moi si. Ya ba continue me ezo commander nga na ko banini. Ba ya ba continue te commander ba. Ba continue me ezo commander ce qu'on a ça nga na kanga ba sentiment na. Ya ba sentiment na senga bona ba voiture na ba toilette na ba mbetu bo m so ka sentiment bien. Parce que nga mobali na eti. Mudiye mtalingani ba gâteau chantilly. Yeso azu mobile il faut za pembe, il faut za choco aba nous sommes na comprendre aussi. Eh ba goume sur na moni aussi choco. Voya linga ba gâteau chantilly. Ba mbana ba mo ba tatou, mo ba pembe so ba doselo pe dépense pas bo a ko peso pe mutuka no tamboli et a créé na ndenge na yi. Ba pasha. Ba pasha. Ye ba cop na yango wana. Mais comment Clément ils ont des ni entre bino na victime Clément ils ont des te biso nyo surtout ça bien ba Alexi we tout ça bien ba Valdi Tamboye ba Mombaya ba Demer ba Kisinjora ba manaza mana za calme wa mama na biso surtout na problème to binga mana ye di ba dia ta mana ye di ba dia ya biso ne parler ba ba dire ja biso ba suli ka uka par zuria ba to dire ja biso ba ngwana. Voilà, un message qui est passé, tout balandio lelo, même si choqué ba tout c'est bon ba fan ya grâce au choqué ba on. Te ana ba fan, grâce ana ba fan. Ya bino on peut savoir tout bon poste, ana ba fan. Biso surtout tu as mon page ya grâce MC Komati bongo, les apôts aposa biloko ya fali, on zaki ba wario. Ndeza wa penza que désactive ba bien opération tous les wario. Kata grâce désactive. Non, pas désabonner. Mais avant désactiver page à 5 abi merci nous avons quand tu monté manaé abi merci à Fali à Wario mytho oya mabeli ngoko solo ba kenzamba binzamba za registre tant ba twande ko finga jela ba twande ba no condamner plus jela ba beka ke yé kuno so tani na ba voice ne o ba virer ba longolier boye bosiko jela wana sakaka parce que nani ba virer. Pour ça, on a 4 grâces à 4 mètres de kati. 4 grâces. Alors, il m'a dit de son lobby. 4. To kati. Très bien. Moi, bien, bien, c'est un Clarisse Mouyende et Guilain Gantili. To kati grâce. C'est un Lisa Crédit Lionel. Moi si. C'est un Lisa Crédit Lionel. Moi si. C'est la chaîne d'appellation bien contrôlée. To kati grâce. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Tout le monde, il a fallu pour partir de tournée africaine. 5 jours successifs. D'impression pour toute cette émission. Il faut qu'il y ait numéro 1, il y a des missions congolais. Tant que c'est que tant qu'il fallait travailler, bino bomela ba bangi, bino bozola laka, bozomela ba gene, bozomela ba whisky. Dans la sorte na bien. La musique Jacques Calendrier. Très bien. Et Afrique. Tout le musique Europe déjà réussi total. Tout qui n'a bien aussi qu'en Afrique. Pour le moment, on a bien au travail. Formule 7, yango wana de makambo. Tout le musique disque qui toko au bateau. Ba consommer ka yango mingi na YouTube, ba consommer yango na ba TV, na ba radio. Siko ba ba consommer à live. Yango artiste ozomona zo se présenter gauche à droite. Eza yete, pour ça ba artiste belé na Congo awa. Bango bazolé sa musique, ma musique il est sa bango te. Fali ne musique ezolé sa e. Eza bato, eza ba bezande ba producteur bazoya ba contrat. Yando zomona zo kende ko beta. Les œuvres parlent à sa place. Yango wana eza œuvre. Merci beaucoup, Janvier Bafan, nous sommes vraiment à la fin. Habité le mot de la fin, non, monsieur Zali. Sonné, c'est par exemple au Choka, au Bible, place on a Choka qui, dans zone ça parce que révélation. T'es na choqué dans mon tout, t'es na choqué mon tout, c'est ça qui est. Il y a une émission parce qu'il y a une qui va te bêler, bah autant on va faire. Na choqué dans mon tout, t'es na le bende mon tout ba vérité. Très bien.
on a bébé no corps. On a bébé c'est sur corps. Très bien. Tu as choqué dans mon tout. Tu as appelé en 2023, tu as côté 2024. Na boui na côté la basu. Na bambonga batamatanga bafloro na mbonga muwei. Mbonga muwei balia kate. Ngapi ba pesa ngaka ko pesa janvier ma kanga misu baby ke nini ngapi na tali butala ka. C'est Franklin. 100. Pendant une grâce à ko bimisa $100 boité na poche na mbonga na pasi. Apesa $100 grâce té. Tini bono vanda wana au monde tozala en équipe nationale ati batu nyonso eza baleke eza bakari eza basinta wadol eza la bafilora batu tuna vanda na bango le seul muto na lia mbongo na ye pe na lia mbongo na ye ba 50 ba 100 eza ka Jael. Ah bon? Si wana nzamba zomona nga le seul au monde bakende poto Jael atindela ngambo Jael atindela ngambo mais toi na comprendre que Jael nga bunga mais na yela ki pe Jael pour na musala d'abord pour na musala nanu na yela ki yepe na komela ki yepe na biya bobongela biso kops boyete lelo sko bato ba monando Jael mabe okoyisa ba onini ba Jael aza busana na ye bisote ba bureau ya mayili ba bureau ya mutamayili ba bureau ya fali tant ba lobi ke kata grâce c'est que Jael a un problème. Très bien. C'est que Jael a soldat. C'est que Jael a soldat. Félicitations à Jael. Tando l'expulsion ndoki na poisa l'autre kangi ndoki tango mosusu ndoki grâce mais net aussi ça anasika boye net ko anasika boye mutuni ko limbisa te o ko tara anasika na rando na ikara boyo il y a des gens qui va traiter comme to rando to ko te nazana ngabo mutuni on ko limbisa te net ko grâce na ko limbisa écouter yebina na limbisa te pa la kisi ki doki na ye o bakanga na kibumwana yebina na limbisa te yepina na kolimbisa ete na batu tout ba finga fali na olimbisa pe bango te kata bango na kati bango nyonso penda ya la po ya la baille. Ça va. Merci beaucoup des 3 personnes au bataillon. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Dani c'est dans le Cambo. Des 3 personnes bataillon. Bon batu tout batalinga na moni ke ba wario na bike bolinga janvier na bino attaquer des points et des bases soldat na bino chef d'état-major général et suprême sogo yetoye so déjà décision pesami j'avais na beta tata très bien mana boduka edi badia na peso baboto place oza ya wili moshed kodamboka Cédric Panda garçon plein allemand Eric Wena vinanga ya kati sacré Eric Wena na peso bambote la bosente Jordan Fonseca super play Europe maman Brésil beaucoup maman social ya sala na ba circonstance nyonso na bosante ba ser nanga ba jimo mi balé ba ser nanga Betty Michel au senti ba jimo le plus célèbre na kati ya Belgique wana na peso no bambote Lisa Crédit Lionel ser nanga Charles Chambre appellation bien contrôlée na peso bambote place oza Jordan Fonseca super play Cédric Panda garçon play na Allemagne na Laetitia Mangoki Chacha qui joue la petite sœur propre na bosani souté bana nanga Jarel Chanis batutu bonga janvier na bino bafana félicitations à père de 10 enfants na biso na police bonga responsable plus 243 89 50 53 549 plus 243 89 50 53 549 sur benga janvier ça va bien commandant Poupou na peso bambote place ça ya faire na biso merveille baramoto na biso bientôt calamité libala bizala wana na bosani souté ya Jimmy Bella au patron Vicky Lodge Macab ya Jimmy Bella au patron. Merci beaucoup mesdames et messieurs fidèles internautes, vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde à travers notre chaîne Congo Liziba Télévision, une chaîne pas comme les autres, une chaîne d'actualité to ba to kota na sika na ba sumuté ba révélation bimi awa biso ba kana cette émission biso l'invité laisse l'invité s'exprimer j'avais ba fan à s'exprimer alors bi ozaki na kati mutima na se défouler merci pour la ndenge on dit invitation na biso merci na bino so ba biso na kati ya Congo Liziba na mission na biso mozindo otobato o ce que les gens disent tout ba merci na Gilis le maire depuis Irlande ba bote belé merci na bino so bolinga Diego Liminyo rappel na bino ya trop to kotali maleko ya ciao Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.